bato belé ba benginga surtout les abakouk ba bi depuis ba mona yo na style à l'américaine n'habite OK na SBiango yemo muta benga kyo il rende ni pour jouer film ngo on dirait jouer deux films kuna oui ça équipe amsusu au mola ba benga obozo banga na vanda na sa no mara mususu oui film liboso ezalaki intervention. Deuxième film, elle a joué qui rôle principal, style à l'américaine. Donc, et ça dit que non, va découvrir les sous na musala ngo. Ma fan babini ba mo la nga isute. Ba mo na hote ba bi yaki ka ho plus bon elenge pour mo na insuste. En fait, SB eza chaîne moko ezo sunga bato ebele. L'autre fois na vanda na mams na yoka na ba dire na lobby. Ya ça a le loro moko que non. Ata muto batu babosa na yo. Oya na SB a peso chance wana ba découvrir yo lisusu. Donc eza na yo obligé te vraiment ya obenga nga air nyonso. Mais soki esprit na yeli ke no abenga tendresse na ko ya na ojouer. Wana eza ndako. Donc na yebi ke mama sila za mama mutema munene donc voilà. Ba mona yo sa na TikTok nyonso so ya mam c'est tout. Ala ni na peza na sala qui so wana na mam na fanda na bien na mona épée gentil et après na moni comment na moni so wana na zwi na ngara tout ça batus est-ce ngala la problème na zonde na chepe salinga pe bien le tata ouais en tout cas ba commentaire écoute kebele na auto ku fait la maman ku fait na décembre oh désolé na kundi na janvier donc depuis na kunda maman na zongi na msalate. Mais quand la mingi ta ati à ta fin du mois, na ozongela déjà pas président au mari, musala na ozongela donc ba batterie nyonso na tiango à marche donc o mona la posa mama tendance à rejouer donc je suis là. Voilà. Et ça qu'on est une personne peut-être jouer en couple là mutumo boy. Vous jouez tellement bien et puis par moment là on a vrai par moment babi maka peut-être solo. Na ba tu sens tout na bisona nous est-ce que Azara pena moi ça tonton oh est-ce que Marika bon oh Marika bon to mona ba mingi oh la la Azara mingi yeko tu tonton Marika tu mutasala pota na salon ko groupe sans souci balon la groupe sans souci na Chine deux fois nga roza pe na problème na ndako nanga na bengie aye pa che kimia na ndako na roza pe na problème tamsu na famille na ngai na bengie aye intervenir. Donc pour moi, collègue Nangaï, pour moi, n'a pas le quoi frère Nangaï. Du coup, ce qui est grand prêtre et mère a outil quelque part ailleurs, tant que jour à na chéri à côté na été, ou à na la rana ni tendresse. Or pour moi, n'a pas battu sur le théâtre ou à na frère Nangaï. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye désormais na Kinshasa restauré za moko boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mobange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora ba congolais ya RDC Kinshasa ozana besoin olia 100% bio cuisine congolaise kobunga te kotatabana te adresse za se moko restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio nazala besoin d'alia ngando nazala besoin d'alia pondu nazala besoin d'alia madesu nazala besoin d'alia nyama zamba
oza na besoin lia mosaka, oza na besoin lia ndunda, oza na besoin melelo kwa malili, oza na besoin beta billard, oza na besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Cédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomuto numéro bunga. Limité 7e rue résidentielle. Otunikara avenue Vénus numéro 30. Oromona la Cédoise ezawana. Planios ozawango besoin au colia. Et puis sauce bolognaise pesadi. Yemoko Mama Wabi la Cédoise la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio, oza libanda mboka. Oye pendant ma séjour na yo, ko hésité te yaka na restaurant la Cédoise. Bozo mona nga monde na zolia awa na bino. Neti musapie katana, neti musapie katana. Suka na ndunda ya mabaku, ndunda bachangu ba. Donc, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kim Marché. Avenue Ezra Marché, Vénus. Dans ce comme quand on a limité 7e rue résidentielle, au tout cas avenue Vénus numéro 30. Au monde à restaurant la Cédoise. Au Kobeta Billard, au Romelelo Kamalili, ambiance à gogo, au lié bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place à repos. Ezali, salon veille, Pinabiso Ezali. Au lié au Pema, au met la moi whisky, au met la moi champagne, au met la chicha. Donc, au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez la Cédoise. Bisous, ngala kerolia, na tonda pendana vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makamambongo salango awa. Nada, agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye fimbo. Nabiso awa. Zaya, 1 minute. Opiso tsumu na bataja ya food. Biso ba efuka biso mbongo na nzela. Kama mbaka yo tumenga mbongo ya wasi. Yo na manende to yo ya bayasi. Bana okatanga pe bipai na bipai ya sika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert en bongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Oko che. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yama mini. Toki. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectives. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na sende na olo babonde de Rolex ma perruque wana bomona ba sorte nyonso ba perruque ya kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmétique.
J'ai eu beaucoup de messages, bazutunanga osalaka nini pona teint ezala uniforme. Donc nayekola exabino oyo eza mafuta ongamuko na salaka etelisaka eza pona teint clair, bagam différents eza caramel, métis, chocolat, pona ko maintenir kaka ba crème ya maboko ezali, ba crème ya ba lèvres rose ezali. Donc n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, messieurs et dames, bienvenue, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission. Vous êtes tellement nombreux devant vos postes téléviseurs. Grande est notre joie de vous retrouver encore très nombreux, messieurs et dames, encore une fois de plus. Merci pour votre fidélité et attention que vous ne cessez jamais de manifester à mon égard. Je suis Barézi Baza, messieurs les journalistes. Vous nous suivez en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Derrière la caméra, à la prise de vue, Martinez Salle. Et merci à tous mes partenaires officiels. Merci à maman Nathalie Fikipo, Motema Papa Paul Fikipo, Monica Makambo, fille des disques, gros bisous Nayo, Mastabato, Bébé Seignol, gros bisous. Et merci à maman Bizi Mondele, aïe, maman présidente à force tranquille, maman Bizi Mondele, gros bisous Nayo. Merci à madame Rokia Kamara, l'AVC de papa Murphy et la petite soeur propre de Mère Boss, madame Alima Kamara, gros bisous à toi. Depuis quelque part, Mimi Ndoumé Aba Mimi, Vumbi Shekina Vumbi, gros bisous na yo. Yannick Chamba Gotson, Boss Amboka, deux comme toi n'existent pas aux Alrayo Moko. Et merci à Jules Monamputu, Yaïdia Tokamazi depuis Montréal. Vous avez tant demandé cette actrice, elle est bourrée de talent, très talentueuse, Bobby Abungaki. Qu'est-ce qui a fait que, tout à l'heure, récemment, Azarape, à mon film, surtout les Abakouk, Bino Penal Bosseranga, Maman Tendresse, tout à l'heure, qui est nationale à l'américaine. Après, c'est la meilleure, c'est une bonne actrice, mais il y a un souci. Qu'est-ce qui se passe et tout. Alors, Théo Lukaye, l'actrice Tendresse Mbouyamba, je sais que beaucoup de personnes, Balingaraye, d'abord, on peut obligé à retourner parce que Alobarabien, elle est belle de figure, belle de taille. Ton bête en pénal sur la parcours, ton bête en pourquoi pas Bungi et Zanine. Martinez Sosa d'accord, on a fait la bisso. Je dirais déjà bonjour et bienvenue à Maman Tendresse. Bonjour, tonton Barézi. Bonne santé. Oui, Dieu fait grâce. Moi, en Gine, voix, en Gine, ma grippe, on a un outil. Na elanga potokota na mbula do izalaka. Moi changement de climat. Changement de climat, oui. Très bien habillé dans la robe na ouais. Merci beaucoup. Voilà. Un mot gentil hein, ba fanatique na en tout cas ba déranger na Lukayo, raison pour laquelle toza awa. Pourquoi ils sont réunis dans une l'émission. Ba fanatique à Maman Tendresse, au beau message au bien à Maman Cessé. Na yebi ke bolukenga mingi pas tonton ba résident à ça les fort wana. Na bambouteillage à Kinshasa alukela bino ngai donc lelo tofongola oyo ezali babranche ebele nayebi ke boza déjà ya kosepela donc merci à vous nayebi ke boza ebele bozotala biso donc makambo koloba eza ebele. Voilà, merci beaucoup Maman Tendresse. Babi ozomona te, qu'est-ce qui se passe avant de continuer la question mosusu kasi ngai yo moninga ndeli ça fait bungi na scène de bamona kona ba film deux fois. Qu'est-ce qui se passe en fait comment on a été et c'est un peu faut pas benga yoti faut pas benga bon so ba bengi yote au monde na ndeli mais si faut au monde na chaîne Oka au Marika Bongo TV nazawana na sala ba film ebele o ezaki ya mo ba intervention na yaka na salaka. Ah d'accord. Voilà, je vous rappelle encore une fois de plus, Tendresse Mbouyamba c'est une actrice. Moi, le solo à parcours, Maman Tendresse déjà à la base, Moussalango à théâtre, Banangolo Lenge Boni, moi le solo, moi Muketoye, Banabato Barota, la Misobaeba. Nga bandi théâtre Bomouana, na bandi théâtre Bomouana, na bandi théâtre Nanga Passaï Saï, que je salue, mon président. Patron des comédiens. Na bandi théâtre Nanga et Passaï Saï, vu que Tozaki biso tout bana kitambo, Tozaki pe bana mikie. Ezara na bonjour moko boye na vandika na liboso à parcelle na moni camarade nanga Orly Ngoma yelinga ba benge mingi chef Ngoma ayo Tendresse omoni tozo sala groupe na biso moko boye en tout cas na mona roza calme posé tout et tout
soko roya au sala théâtre ngana esa au sala théâtre bon to ba théâtre zeba biloko to bande ko tala plus batu mais makanisi wana ya ko intégrer ngo etikala ko sala te du coup nazo invitation nde baboya te na kenena na yoka ki na mona ke na sebela ki na zaki intéressé nde na kota na musala théâtre. OK, wana zaka déjà na nini? Kala wana za ba 2000 ba 2002 groupe sai film à liboso nga na koti to bandaka na Jésus de Mbandaka. OK. To ba na Jésus de Mbandaka to koti na ba Sorobondo ba maître nyama ba makakumbwa et puis to koti siko na ba gago to koma osana na chaîne raga. OK. Donc to rôle ba parmi bana oyo sai a recruté à liboso yo za. Oui. OK. Et à cette époque, vous avez dit non, nous moukier parce que je me rappelle à mon vidéo, on a Joël Massiri qui a un peu de titre. Mamicho, oui, Nazaki moi moukier. Toi, Nazaki moukier, oui. Voilà. Mais tu sais qu'on a appelé moukier, n'a comme une état. Bon, au forum, t'as moins d'emboîte. Et puis, il faut y avoir un tamoulaï. C'est ça aussi, des longues jambes. Oui, na sala Mamicho. Na Mamicho, na joué rôle, il y a moi, na Sai, na joué rôle, il y a Lekia Sai. Na jouaka deux nini wana. Oui. OK. Et par après déjà alors le 2002 surtout calculé moi tu m'appelles Aja maman tendance c'est ça mais à l'époque. Oui bah j'étais pour. Bon les qui na âge linéaire au côté musala. En fait nga botami na Kinshasa le 24 mars 82. RDN na Koti théâtre na 2002 na kosa na âge. Ba calculer. Donc vous êtes déjà jeune. Oui. Et puis on a dit théâtre on a zaïda na mwana. Oh. Zaïda na mwana oui, na zaïda maman na zaki na garçon na zaki na 2 ans. OK. Oui. Et puis na banda pe kotanga. OK. Donc le leur épousé ngana ça pe théâtre en po na Monique. Naza déjà fille mère. Yebi déjà so boti na Kinshasa ba para ba ko maraya moko boye. Na bakanda la linga ina lakisa ba on a prouvé ba on a récité nanga. Du coup nandima ki théâtre et puis théâtre salanga ke na sisa ba classe nangai na tanga na zo diplôme d'état nangai na kota ba formation nanga donc voilà. Wana ka pas sai. Ka nande na zai moi mke wana. Oui. Moi ando futa bino. C'est ando futa biso. Et puis initiative wana ya enveloppe nazo pas présent sai. Quand bien même biso nyonso tozaki ba mikie mazaki quand même so to sali musala na biso to aussi sa tournage lelo lobe ebisi biso boya ozambo so boya ozambo ngate la biso kala ba enveloppe da ba beso mo l'enveloppe pa no tala to kitana ndako donc à l'époque j'avais un bon bien oui on a fait ta classe OK bana bandal ba ebi les bambins na zi diplôme d'état na biso to ba première promotion to zi diplôme d'état école les bambins si ko tala autant na les bambins aux diplôme d'état na les bambins na mbonga te. Wow. Mais est-ce que pour les gens, on va sous-estimer peut-être théâtre, théâtre, Bandumba, Kamibali, les hommes Salamo, peut-être raté vie, à oh là là, Mouta raté vie, commis bon à théâtre. Non. Les accords bon côté. Théâtre après ça, Moussala Bandumba. Bilo, on est à la sauce, on a fait mon boulot, on a la cam mon boulot. Voilà. So on a nommé mon boulot, c'est pas biso boulot. Mouta côté les métal, qui tendra, ça n'a pas mon boulot. Donc, les arrêts là, on a les kamba. Il y a mentalité. Voilà. État d'esprit à moutou. Kolobake oh musala ngo sala biso to sa mobulu non. To rappeler pour la mibalité. Koluka mobali oui, c'est bien bon. Mais si ngabo so na termina reste que nous en mobalité. So na ke sambela nzambe na église dans en mobalité. So na ke na hôpital dans en mobalité. Mobile ça partout. Mobile ça partout. Mobile ça kana théâtre té. Oui. Ezarara kocha sérieux na musala kolingango. Et puis, il y a musala. Au salon, on pose quelque chose, on bénéficie. On a le théâtre, on a tant que ça, moi, on a un grand garçon, on a 24 ans, on a tant que ça, 24 ans 24 ans. Au monde, on a mis au Matapo, à Zoya. Oh. Oui, je te dis. Mais on mérite un respect, bien. Oui. Mais on dit matin? Non, moi, on a 24 ans. On dit matin que la maman, moi, on a 24 ans. On a mis balai. OK. On a un grand garçon, on a 24 ans. On a un bébé, on a 3 ans. Waouh! Oui. Félicitations! Merci. Oh, mais on m'y battait bien? Oui. Où c'est colonie? Hey!
naza congolaise. Oza congolaise. Naza congolaise. Consomme congolaise. Les arabes ont discipline, Si, ouais. pas trop d'alcool, pas trop Ouais. de sorties. Ouais. Donc la visibilité belé belé té. Il y a un peu moni réseau ça que non. Tam sou ba collègue ba mona ngate ba benga ngate. Parce que so na mona na rapé ba mona mutu boy. Ba tangi et puis ba bengi ba invité quelque part tu vois. Du coup le roi na mona na ngapete mo ba benga benganga. Nakababi umona te po ya mo le kamo lolendo pe sa pe bani. Lolendo ngande nini yo bongola nga ah oh là là. Abo pe matanga ba comédie umona po mona na très rare. Sikoyo fo oyeba na vana ya mona ba quartier moko ezala mpe musika. Ouais. Yebisa neti na quartier oyo naza bo. So matanga ezali. Omoni mpe trop de visibilité comment ça mpe mabe. Nakomonana na nga na ndenge bien mais mutu mosusu oyo alingane mpe yo te. Ta mosusu présence na yo. Eza ko indisposé ye. Tu vois? Mais na ndenge bien la matanga na monana. ezaka biso toaloka baniau nakozala nanga me nakotambola te nakoninga te place navandi wana or omonanga moninga ope amonanga te donc voilà. En tout cas mais déjà à la base après kolongwa pour continuer à le passage ça a été à un moment donné au longwa qu'est-ce qui a fait que peut-être otika ça c'est ça combien de années qu'on a pas naé passage ça na umelaka bon na défaut mo na bossa na pamba mais sinon passage ça na umelaka après un moment na ko longwa na côté groupe ça et sorry groupe sans souci pas président poudre de chasse paix à son âme ndesika na équipe suko évoluer. OK. Ah non. Vous sautez. Nakendaki Kilimanjaro. OK. Na Kilimanjaro, Air Kilimanjaro et Panzani bazo recruter donc biso toyaki wana na Kilimanjaro. OK. Donc voilà. Après ça il na Kilimanjaro. Tozaki na ba mama Kalunga, ba mama Moseka, ba visa, ba papa chef. Oui. Donc tout ça qui est vraiment ébélé. Papa Elbas. Bah professeur Elbas. Donc tout ça qui est ébélé. Bazigura ba Kadogo donc tout ça qui est vraiment ébélé. Mais bah yamba bino facilement, ils ont dit bien parce que mais déjà Kilimanjaro et Panzani. Et tu là on dirait 2 personnes hein. Na monara nani 3 personnes sorry. Na monara nani visa ba moi. Mongali, Londolé et puis Sarah Moussa, Bazara à 3. Mongali a comment na Los Londres, Angeles. Na États-Unis, ouais, Mongali oui. Na maman Sarah Moussa. Oui. OK, voilà. Mais sinon à quel acquis déjà bah Magbino parce que moi déjà combien pour ça moi moi comme vous avez peut-être moi l'écolo par rapport à Bino. Oui, les acquis n'est pas accepter Bino facilement, tout accepter yo. Omoni musalo to sala o. Koloba ke mutu mo aye sika et place au bino ba doyen bozali bozala méchanga na mona des fois et so pas abattre. Voilà. Il faut yambaka. Ngaso tuni témoignage na bato ba ebinga. Bon et ce que maman tendresse aza wow. Donc c'est-à-dire nga la rosa na scène we bo jouer te. Na jouer no makasi pona tombola. Et puis muto azotala nga o remarquer ngote. Mais sinon to kotaka Kilimanjaro ba yamba biso tellement kitoko. Nga premier rôle na Kilimanjaro na salle ezara sacrifice. OK. Na salle sacrifice et puis na jouer rôle principal na visa. OK. Na jouer na visa paix à son âme, na jouer na Zigura. To jouer ba rôle principal na bango. Mais sinon visa rando zoloba awana za makasi na scène. Ko jouer na za facilité. Rosa pe moi frousse, lati moi frousse mon robot. Excuse. Rola tapé frousse mon robot ko jouer na été mais du coup yazaki boé ngana za boé. Na banda ko sala effort que aya nga tokokana naye soit matanga pena mata tozala to bongisa scène. OK. Voilà, ils ont parmi ba film oui bimisa na poto. Ba film oui bimisa na poto oui. Sacrifice. Oui, sacrifice. Beaucoup batandula yo uta. Kasi uta na ngoti. Na film wana. Rola na sacrifice elaki na utaki mboka. Chéri na Zigura to utine mboka Zigura ayeki Kishasa babengisa ya rotanga. Ngape oncle nanga professeur Elbas abengisi nga na Kishasa. Donc esprit de yelenga keno nazonga Kishasa pona kutana na amour na ngai. Obobunga na na. Obobunga na kado. C'est histoire moi bongo. Siko na rôle wana en tout cas so bat batala ba mona nde sika babengela nga tandula. OK. Oui. Voilà. Mais sinon déjà modèle na yo peut-être tala rappeler TV moto appelle ça un peu goût ya au sala moi théâtre ngo ezana. Bon, moto apesa nga goût ya kosala théâtre eza Sarah Moussa. OK. Sarah Moussa azaki so ozo jouer na ozo sepela.
ojouer na sara musa nzoto esepe oyo babaki te na ojouer donc quand nde nalobi nde visa bandaki kosala epuis ndenge sara musa mpo bandaki kosala mais avant déjà nakota mpe théâtre tozalaki bato to banda kotala bango na bandako mo ozomona je na ye en tout cas je na ye banda ozala kitoko. Voilà. Il y a un peu ça là qui est au groupe sans souci parce que maman Sarah pas les camarades groupe sans souci. Non, même pas. Parce que collègue camarades et pas ça c'est qu'on commence pas groupe sans souci. Bah groupe est belé. Au gros qui ne peut groupe Simba, au gros qui ne peut pas Caleb, au gros qui ne peut pas président Muyombe gauche, au gros qui ne peut pas président la DSO. Mais pourquoi Chora il y a groupe sans souci? Erna Longwe, Kilimanjaro et Tuanda retourner le soute. Pour dans les choses d'abord, Azara oncle nanga, Zaki oncle nanga paix à son âme. Oh, oncle nanga pour dans les chasses. Et c'est ça de côté non ça tendresse. Yo lingo ça musala te pourquoi? Yo président pour dans les choses on doit ça ne peut pas ça ici. To joie na mettre nyama nyama. Oh ba katia. Oh to Zaki ba oui. Na zala. Na dojo ça ici banda ko diriger. OK. Ngana zala na kada moi so zaka na kata dojo wana. Zaki yo. Zaki ngai. Ah d'accord. Voilà. Si quoi est que président pour comment il sera tendance hier à oncle nous nazo diriger groupe sans souci il y a qu'au travail et ça là t'as 6 mois na ya pété je me suis tout écouté né tendance lui koya te bon Nathalie kanga bina pe na musa na ngana nzoto nazongela ka musa ndo mone sika na kota ki groupe sans souci kota ngana nini déjà ngana eso na problème na bossa parce que à 15 parce que kuna à l'époque Amanda Feza, Flore Bangu, déjà Kanga, c'est ce que je veux avant mandat. Oh, yo avant mandat. Avant mandat, Tolanda Naki. Ok. Et Zaki Piro à côté après 2 semaines. Ngala côté. Après 1 mois, 2 mois, à mandat. Ok. Donc, on a côté un groupe sans souci de Flore Bangu. Flore Bangu, Viviane Abien. Ouais, ma copine. Ok. Ma copine. Vraiment. Et par après, au Fanda, c'est tonton Obo Marika Bomba écoute yo. T'es papa Mara na sima, ya écoutanga. Ah écoute, dans ce on s'appelle Biaka, il y a va te belé. Non, Biaka nga groupe sans na sala 10 ans. Waouh. Oui, na sala 10 ans. Oh. Na umelaki. Ah OK. Bino dans nous avez une génération papa poudre de chasse au moins. Oui. Ouais, OK. Yemo ando benga so ba poudresse. Ba poudresse. Mais ce que tout se voyait la face bateau ba autant la biso au ba kidnapper poto kala ba yebi ba film belé pour jouer na kina et puis ça peut marambo. Oui. Et plus banda autre chose jouer en couple na Serge Louye. Na jouer mingi na Serge Louye Yandi wa no jouer Anali Kukuma. Na jouer na président Omari. Oui, bah na jouer na bango wana na tonton mo wanda benga Wemba. Wemba, oui. Okay. Et puis na groupe sans souci na dans un rôle principal. Ezaki po ani oui même sala poto pona noko ka dochaka. Même pas noko kuta zaki na ba casting wana te. OK. To zaki na ba dudu supu bazalaki wana, ba ngingombe bazalaki wana. Bazaki ebele ba chef ebele. Bon na ebi petelo ni banda osala ke ba chakanga. Voilà. Donc et lelo oyo mama tendresse soka clé ba na onyoso depuis banda ti lelo ato wo bosana. Déjà baki 2002, lelo 2024. Donc ça 22 ans na tia. Oui. Na umeli oza yaya. Na yaya. Oya do balé ke belé. Oui. OK. Sauf que nazala ya mona roza na sali musalango. Nazongi sima na kozita musuna ba business na ngai. Ya mosu nazongi tala ka réalité ya Kishasa senga ya moko bouger. Mais sinon nazali le roi nazala pas du tout bavarde. Nalinga pe ko mona na raté ya mona ba miso ba yebinga pété ba yebinga. OK. Mais sinon nazali. Voilà. Mais à part Kilimanjaro, mais on a tapé sur Banzoni mususu ya ndenga ba CD ko travailler peut-être na ba producteur mususu. Kilimanjaro pe kanga biso moi trop et kanga biso parce que kuna zaka contrat donc sozo sala kuna oza en place muso osala. Ah OK. Oui, mais après wana nde na ki na Belleville na tourna une fois na PDM na tourna wapi chez na Piro na tourna et ça moko na tourna nanga po ça qui peut mususu o mola ba benga o bozo banga na vanda na sa no maka mususu bien invitation mususu na banda ya mususu ko boya voilà. Mais bato belé ba benga surtout les abakouk ba depuis ba mona yo na style à l'américaine. Babi, oh, tendresse, elle jouera très bien.
Mais qu'est-ce qui a fait que par exemple quand tu mis ça tonton il ça même faut pas donner sa tendresse et tout n'habite OK na SBango il mon ta bien akio il rende ni pour jouer film on dirait jouer 2 films kuna. Oui, film à Liboso, ils avaient une intervention. Deuxième film, elle a joué qui rôle principal, style à l'américaine. OK. Donc ça dit que non, bah découvrir ngal sous na musala ngo. Ba fan ba bini ba mona ngai souté. Ba mona hote ba bi oyaki ka ho plus bon elenge pour mona ntusté. En fait, SB eza chaîne moko ezo sunga bato ebele. L'autre fois na vanda na mams na yoka na ba dire na lobby. Ya ça a le loro moko que non. Ata muto bato babosana yo oya na SB ape so chance wana ba découvrir yo lisusu donc eza na yo obligé te vraiment ya obenga nga air nyonso mais soki esprit na yeli ke no abenga tendresse na ko yena ojouer wana eza ndako donc nayebi ke mama sila za mama mutema munene donc voilà mais na ntango akalango nzonzi ya bando je na Kilimanjaro nde bakanga bino na ba libérer bino te bando futa bino quand même moi bando futa biso mbongo ebele makasi OK mbongo ebele Kilimanjaro producteur na biso na place bando futa biso mbongo ebele na bato wa ebele ba mama loso dans tout ça ebele mbongo ebele so ba peso ba enveloppe non donc ba GB ba yenga tozala na ba na Kilimanjaro na mona akuta extrêmement ba la ça pe mikolo na ba nini boyenga na GB oui vous avez biso na bango c'est ça mais oza ya penza na théâtre mais otala lelo peut-être ba leki yango ya musala babi ba manque à respect pe kota mo ebele o mona leki mo boye peut-être ya yebine te que maman Tendresse ça a 22 ans de carrière mais na facilité la rage au manque au respect est-ce que yopo ya pe okuta pe ba enepe na musala est-ce que bo manka ba on peut ba respect lelo ndenge comme lelo na théâtre yango papa leki ebele ata facilité au manquer pe na mukolo respect bino ku bo travailler dans groupe social à l'époque yozaki mama chako azala que je crois bien oui mama chako bon likamba ya ba manque à respect ana eza éducation moni moi muto kwanga so ba télémission ba biso ke tendresse na groupe sans souci na groupe saïsa ya swana ba kosio ouais na groupe saïsa sans souci ba biso ke tendresse asala boy ba kosio ouais na Kilimanjaro ndenge moko parcours nanga kande na lobi so impoli beso bota même poli eso dépendre pe na ba famille oto lo ba lisolo mo ya mobulu ake basa théâtre mobulu eza ça dépend ya famille o utele neti ba biso ba famille na utela pona sa kindumba na oka soni oto wa famille munene toza na famille munene donc so na sa kindumba na yoka soni so pe na bina manquer ba mikolo na eza ka mikolo tata bana mike so na bina manquer ba on peut respect na yoka sa famille na d'abord soni et puis na grand garçon nga ouais attends la ranga question bêtise non il faut arrêter non pas ça donc ata pona mwana nanga na yoka soni ata pona bato ba yebinga yoka ska eza na yebani kana théâtre eza pena bato normal o ba yebinga soki pe eza ke na sa poli eza soni penza donc eza kaka question ya mentalité et puis esika ba uteli poko manquer mutu respect ndo vandi bon ngala vandi na manquer on manquer pourquoi ouais ils ont manqué pour zo ba vie ebele bato batala mais ba ke oza so oza mwasi okuta yenzo na mobali wa obala yo abando tala ba biloko na kalo saki ya mabe donc faut avoir toujours un comportement ya bien kozara gentil kozara respect envers ba aîné comme pe ba leki bazo ya lelo yo po ba leki pe ba commenter donc bon mutara en fait na ndenge na voilà mais faut avoir mutema munene voilà et ça qu'on est une personne peut-être jouer en couple là mutumo boye vous jouez tellement bien et puis par moment là on a vu par moment bimaka peut-être solo na to ça TikTok mo boye na sali vidéo moko fi moko boye akolenga na mobile mo à théâtre OK poani akolenga des fois nga roza pe na problème na ndako nanga na bengie ayepa che kimia na ndako na roza pe na problème tamsu na famille na ngai na bengie aya intervenir donc pour moi collègue na ngai pour moi na zoké le quoi frère na ngai du coup ce qui grand prêtre et mère outi quelque part aye tamsu toujours ana chéri akuta na été wana otala ra nani tendresse or pour moi nga na zoaka bat nyoso théâtre wana ba frère na ngai
Donc, famille nanga, parce que théâtre c'est une grande famille. Tu vois? Mais sinon, Kovandao, Kolinga, Kosala non. Mais ça arrive aussi au sali rôle. Moi, Zarasiko, ce qu'on incarne rôle na yo, kitoko. Au salon sco réel. Donc, on dit que Serge Louis, awa, na jouer, na jouer normal. Public comme on a on dirait, makamare commis. Normalement, bah recoller en okaka, moi ça Serge. On marie pas ko ya boy. Ceux qui na joué en kitoko, bon le ba, ya Omar. Pierron Domba c'est pas koroya. So peut te jouer en kitoko. Ya Pierron. Ba coller. Pour les a, yo jouer na mutu. Mutu na jouer kitoko, on comprendre yo. Yo pozo comprendre na bo pesa na ba passe. Directement ba jouer kitoko. Mais sinon ba maluba kaka. Ya baloba ko yeba nezanga mukasi pona ngboye. Au salaire au moins au PC moi légal. Bakole aux bêtises. Oui, ça arrive. Tout n'a pas nous. Est-ce que Azara pena moi sur tonton oh est-ce que Marika bon. Oh Marika bon. Tout monde a baron mingi. Oh là là. Azara mingi. Yécoute tonton Marika tu m'as ça là. Pour ta grâce à l'on a groupe sans souci. Ballon là groupe sans souci dans la Chine. Oh. Solo. Na Chine, oncle Moutala président Balongolo. Bon, oncle moi j'ai un problème, Tezara, entourage. Entourage oui, bureau. On m'a dit combien la période mon atamoko. Au sein de théâtre même bon écoute bien tu vois. Dans un moment on a ça na William. Il fallait na assumer l'éducation tu vois. Et comme atamo on habite na côté na ba faire. C'est quoi ça là que na Chine tour à liboso na umeta après ka mon na kizongi sushi. Na sala rôle moko na groupe sans souci et elenge na credo. Ti rôle ane ici là na za Chine mais na tikela de ko ça. Et au sala ba mona mabe ndeni na komo voyager na komo négliger musala. Ngana osa business na osa commerce. Bio boye bisinga na on négliger musala. Pendant que na on luka pe kaka. Na on signaler pe absence na tu vois. Ballon là groupe sans souci na Chine. Na yo rakio na journal ya antenne A ba liste au grand garçon na yo na mona après. OK. Ah d'accord. Ba na ba ebisinga à partir à Chine te ba liste parmi bato balongoli na groupe sans souci. Yo poza repêcher. Na bia bon. Ah au bibi goudi. Na sali nini? Na sali nini? Ah oh là là. Wa ba tu de Chine. C'est trop ça bilingue mon nom. Batinera Chine ba obenga ba isinga yo pe olongwe. Bon na bina somba na ba biloko na ngaba marché. Comme ça là qui t'a qui. Ouais, Kinshasa. Après na eno kyo balongo libino boza soki 10 soki 20 so comme ngabina ngape. Siko ngano ko na ndo pese respect moi mi. Biso to ba Congo. Na ndo ki soni. Ki lo mona ya pa noko ngaza ki vivre na. Le rôle la nièce na été na banda jouer et puis na banda ko vivre le quoi actrice normale. OK. Mais pas président au mari, na biso yo kena au travail kuna aza chéri na ngate wana papa na biso. Musala nga pe na ko luka. So na bina lingana na obebisele musala. So ye pa be linganga obebisela nga musala. Avec moi na mukolo na zana na bébé na nga 3 ans, na linga sous président na nga kitoroté. Mais ça rende toto loba eza rôle. Voilà. Eza rôle. Ma rope ça rôle mon roboé na jouant bien et coller ngai. Mais ce que déjà côté là nengo lobby est-ce que ba longolio et par après na Omar pas dans la liste to Omar non il m'a besoin mais tu sais quand même belé la 20 ans tu sais que belé oui après quoi arrivé na qui que président Omar Alongwe et où mais il passe qui peut tonner d'accord nga kumbe na parmi bato ba encourager on a autour de tes raisons ni na bolongoli nga yanga ezaki babe absence ebele absence eleki mozo signaler même babika absence eleki mais nga na yebe comment ka ko voyager na ko voyager moi tronde comment ki ba problème bon no wana linga te sika na za problème ezala na longwa mbala moko eza nde mo pe pas président ça essaye na mulaka mo likamu yera mabe na longwe mais président de azana so tourner tendresse à problématique so tendresse azaba jara baba si esika ka o mona problème. Commis ben dans les petits qui a bossé donc je suis comme ça. Du coup, le président Omari, tu as parmi bateaux na bandeko PC, na bandeko encourager que ça la groupe nae, ça la ranango, ça arrive et tout. Les jours ben na moni que à sali groupe, n'intégrer dans ngati.
nakota na nga groupe nakoma na nga kuna sur kuna uzapika actrice normale. Ah oui. Kuna on moi grade kuna master na chef. Kuna oza chef. Na mama sociale. Mama sociale. Na pe conseillère ya président Omar non privé nga pe ande nazo atala ngo moniteur ba bi conseiller privé omwana ba ajo to community nga boisi na koli na ko mukolo ouais na olinga te sika la vandi pas un mutu ouais ata chef de l'état za na ba conseiller tu vois yé pas président na biso force na ba conseiller parce que parmi ba conseiller na ye nga pe na za na kati que président to sala boye to ta do to ka na ba politique est-ce que faut to rara to betere ba dialelo mais mo pe na mo elo ma be na président ko to te ko to boete et puis président Maraza mutu ayo kaka ya rosa lo bana lo belo tafani kanya ayo kaka. Et puis on s'allait là-haut. Il est comme ça, un homme bien gentil, voilà. Voilà, mais arrivé là au théâtre, va draguer. Na ba collègue na nga ya théâtre. Moi na musala to salara, ba misu ba ya randeni. En tout cas, yo so na bala te na bala yo uzara kimia ya koleka mo sanganda. Obi ko sala mobulu te. Lokwa ba dinga mususu. Ska ba ndo lingo bongo. Mo msako ya bi moi na ngasela rozuwa mingi akazondenga za mobali na yo tie yo komaka ya so mwaka ndongo seka nde na seka mais la laksa ki na za femme de caractère na kolinga place na ye kosala mosala te na oti pas président Saïti na kom pas président Omari na monde ya théâtre na ninga na te vous avez une bonne relation na Saïti na mutu nyonso wa président na nga na rovanda be président Piaka. Et là, au moins, ça peut être maman tendresse, il y a qu'à bouer, donc tout ça, na bonne terme. Ah, c'est bien. Vraiment, comprenez comme ça, c'est maman Tandoula, c'est tendresse Mbouyamba, Borota, la Boro Sepela, na ba palais, Baro Sepela Penza, mais na ba rôle nyo so joueur, né ba pe sakao. Quel est le rôle aussi ba pe tu te sens très à l'aise? On y attend, on peut na dado, on a peut que tu es dans ta peau. Bon, ça dépend de l'histoire où ba pe si ouais. Baro peso za la femme moro violente na foyer na yo ça la violence boso ba peso rôle mo za la femme douce osani o pesa douceur wana mais ngai so ba pesa nganya so sala na ngomoni mito sko ba tunangande ba isa babi na pesa makambo trop na rôle à chocho voilà incompréhension po ngata na vie réelle na so na bina comprendre te ba na tango ti butu je suis comme ça waouh sko ba rôle on so bo pesa ngona sala. Donc, c'est un mode de vie. Il y a une compréhension. Tu n'as comprendre dans la tête. Si on a joué, en tout cas, qui peut avoir la cima, la mise mozo comprendre que non. Oh, il y a bakanda wana na jouer en kitoko. OK. Parce que je me rappelle film on peut jouer na Serge Bo, ça rappelle moi c'est incompréhension. Incompréhension. Et ça rappelle succès dans Kinbo. Oui. Yangwana pe et ça l'a bien en groupe sans souci. OK. Mais depuis au Moussala, on a 22 ans de carrière au Sali. Et là, on regrette à Yamabé, peut-être dans Moussala. Na regrette à Nanga et l'autre côté pour na kuta na ngape na mabe ya ngote. Eza le roi muto azo sala Moussala na ye, aye Moussala asali fin du mois ba pesi salaire na on regrette ni. Parce que ça vie oye aponi ko sala. Nakuta na mabe moko te na rovanda ke na tikana ba mauvais souvenirs mais ba ka jour mo na ke tournage ba sera ba piaka ba mbao to nda lo ba taxi mo ya ba sera o me matin musu mo saki mo amune na tournage ndeza la kana ke musu ba kudungu o defa bilamba mbongo za ipe mingi to fandi boke ba camarade bo defi zo sangise ko bilamba za musu à 3 personnes yo mo po fongoli valise o baxi ayo che na contexte qu'on a taxi moko boye à l'époque tozalaki misatu na nsima ndenge tondo vande bele nazwa saka bilamba natia na coffre na nsima kuna parce qu'on a kitomweka nde tozala na baretard te na tournage na lemba kobenga mpona yaka mbango na ya mbango na mbango papa na kiti na pesi mbongo na basaki tozalaka ya moko saki boye toza na saki boye nayebi so na kita na bosa na saki sikoyo nalanda taxi nake non na tournage ça va que na bossa ni sac muta on dimanga minute azate papa na kenda tournage ana na zala battu na ba regret otas ko baningo pe ba pese ko bilamba pour expliquer ba ndenge ni siko ngapi lo wana zala mo malamu bat baby ke na kosa te na ko expliquer ba comprendre ngai na esi ba na bilamba battu na zo ki pona tourner na ngo et qu'est-ce que ça na lemba
okeluka taxi na super okeluka taxi na terminus ou comment nazalaka vraiment bouleversé nayeba mpe eloko osate donc mauvais souvenir na wana théâtre kaka bilamba na nde ekendaka que otourna ndeni na tourna mpe te na tourna te après 2 jours babomba place nanga après 2 jours na ye nasilisa mosala na ngai mais sinon journée na tourna te mpo ezalaka boye bakomprena mpe ke ezalaki journée moko ya bien te mpona bon souvenir ndeni ogardaka ti bon souvenir bon souvenir non na mosala oyo na 22 ans depuis bandi carrière bon théâtre epesaka bamakambo nango genre ke osala omiyebi na yo te eliki kaka mpa nkolo nzambe osunga tout comme un jour ekokosimbela na boye mpo bato lelo batalaka kaka na aspect ya mibali epuis na aspect ya mwasi oui mais biso totala yango na aspect ya avenir ke grâce à théâtre nakozwa mpe mosala nanga mpe relation mo ekotaki boye epesaki nga makambo nasombeli mwa ndako quelque part grâce à théâtre nasilisa bana nanga classe natanga classe nanga souvenir déjà ya bien parce que nazo badiplôme d'état nanga baformation nanga nyonso nasala na mbongo ya théâtre nayebi soki ya naosala pasa ese donc esalanga bien ke natanga parce que classe eza base ya moto alors anga de nasisi classe nanga na théâtre donc c'est à féliciter donc voilà voilà question de curiosité babai na tout na maman tendance aza mariée bakestion moko ezalaka tellement compliqué so mpo répondre na marie te baloba ye mokolo boye ye mokolo boye obala te boye ndeni so mpo bina marie donc ezalaka compliqué mais mama tendresse aza mama bana naza na bana mibale mais na age nanga nanga na mokolo mais non nabali te voilà lelo oyo par exemple yo ndo osala mosala oyo olinga mpe grand garçon na opesa théâtre grand garçon na mpe aza star na domaine na église ye asalela nzambe aza basiste aza babetaka drou na église mais yesko asalela nzambe monsieur peut-être mpe anga kota art ya théâtre te na opexe nde nalingelaka kobokola bana na nga epuis koédike bana na nga na théâtre vraiment epesa te esimba te so ezaka oyo biso tosala ko en tout cas mwana wakotango te théâtre makambo eza ebele po yaka kokota nde théâtre baofinga mama tendresse sikoyo na éducation na bando otangisa mwana banda bomwana tiako mokolo natangisi bambongo ebele ayoki bafingi mama sikoyo mpe fo ya kosala ne azongisa sali te esimba te plus eza classe na ye oui aosalela nzambe baboyaka ye te aosalela nzambe mais soki nzambe wana mpe yamutu abenga ye ke asalela ye gloire à Dieu mais mosala théâtre non voilà esako ndeni peut-être osali film moko boye omoni nde botanga peut-être bacommentaire mosusu eza positif to bacommentaire mosusu eza négatif to motu moko mpenza afingi yo comprendre ke motu oyo ekozala lokwa mpena collègue na nga nde motu afingi nga mpo lisolo oyo abimi lokwa neti fanatique ça arrive toza bato tozala na mitema voilà alors ere bafingaka mpe biso toza bato esalaka mpasi na tourna quelque part kaka na bachine nanga nakendaka nalata t-shirt ya Chanel parceque Chanel yango nde bachino barataka baécrit barata nini écrit bakoma elongo mabe lettre moko voilà nde mpe nalati fiere ya mosala na nga kaka nalata polo wana sikoyo filme mpe eleki nango mpe bao bapesaka baremarke na bango kitoko esalaka mpe biso bien makasi mais sikoyo na nyonso wana otala baesota mosusu kote ojoue mabe osali mabe mais nga plutôt baoyebisaka kaka Chanel wana bakoma ofinga mais bilamba wana des fois tosomba yango toniokwamaka parce que olinga te lokwa na tourné na émission na wana robo so na tourné nango ta mosusu na 2 places na film ekokiti fo naluka mosusu mpo nga mona ose sentir gêné oyeba déjà tosomba bilamba tosombaka bamaquillage baperike oyo tosomba ozomona ta mosusu na scène moko ojoue ta mosusu na 10 perike tosomba yango bamapapa boye tosomba wi siko ere bino bovanda ta mosusu wi na mpe mundu nakozangana mpe nakeli lokotelo na balon na tombola nalatika nyonso wana mpo nasepelisa moto otalanga to nalata propre nazala laise nasepelisa mpe yo donc
Pour se faire on se fait pour sa propre et puis on se fait en façon de jouer. Au moins qu'ils a la rôle moro bueno jouer tam sous villageoise femme moro tam sous ya azo souffrir. Au moins mais c'est ça ka rôle ezaki osenga bilamba. Tonyora maka. Tonyora. Mais tina SB na changé 30 fois. Na changé 30 fois. Oh, le principal est assis là américaine. Et puis assis là l'américaine et ba te qui n'a joué principal. Même ça benga kaisi ngabia ka au tourner, yeba ko tourner moi mingi. Na même ma petit valise nanga na salata 3 jours na ya kana bilamba. Jo musubwe. Te ma bilamba sila kina fongoli valise na keso ba ona lata te assez. Na lata sko bilamba na scène. Maman Thérèse est en elle a bon dit sur la ma valise. Ya na Thérèse a topé son beauté. Elle a bon dit sur la ma valise au moins et sûr mais Alexa ça arrive donc des fois so bazo pe ko pesa so ba remarque ma besa la passe. Tout ça ba tout. Toi na ba famille, toi na mai, toi na makilo ezole kalanzoto. Moko na calendrier zalaka. Surtout ça le film des fois. Toi après na poser ba remarque wana. Toi ça no bo pesa ba remarque na kalezara bien. Mais les on dirait motema wana ya bolingo wana ya compassion wana bat balongo lango. Ba ko motala côté ya mabeke na finga na loba mabe. Pour ni bosala bon. Pour ni bosala bon et ça la passe. Na mona ya mo baninga na ba collègue na ba film mo na sala intervention na hôtel pe ba commentaire misu bazo finga. Et ça là bien té. Et ça musala moko ça mabete ça bien. Mais les lots tuninga tout à l'heure so moi nanga ko 15 jours kokota. Na ofinga bona ko ta moi nanga au moins té. Et ça bien té. Et ça là passe ba mekaka ko bongisa. Toza ba tu so pe remarque ezali bo sala ngona nenga bien. Natala makamobe na koma na nini na Facebook. Bakomi soki oza mobali eke aolumba munoko solo. Façon nini okoki koyebisa ye natala mo ba débat mo ezala ne salanga tellement bien omoni surtout comme na niveau na ke mutu moko atelemi afingi tendresse mutu moko pa ye akomisa lokwa débatté to finga raté c'est pas bien tout ça la raboité parce que musala to ça les musala mutu faut na pesa mayele peut-être ça musala bazobate faut pesa moi mayele moko boye politique moko boye mère bino bo finga Léon avant de me dire pas même na tourner ba comment ba remarque yana mabe comme elanga bon benga sous deuxième tour donc même on azo ya mena ça nini nazo banga kuna ba finga ba kuna ba sala c'est pas bien ça la passe voilà et ça rapace to que na mso lentement et sûrement déjà la moi chute pour photo de maman tendance ça s'appelle manzela belé mais maman tendance ba bandel pendant mon kilo lingo da crise comédien. Et non ma bête mais ça va bande ya mokili non linga sa nini nzambe na ayo nzambe kanda oyeba nzambe oyeba parce que hier to ndako ko les aita msolo ba nos médecin nos ala ta msuboy nos ala boy mais réalité la vie est telle ça biso nzela mususu oyepe bo makamba lo ba fa osala bo sala ngotokota na makamsi wana ya makamba nzambe ba master non na théâtre zavana copine nanga Viviane wa copine ngai Amanda pe en tout cas Amanda salanga ba play moko na monde théâtre pa nga ko tipa groupe sans souci en tout cas na inde mususu au mona ga star mais okoka ngote maintenant ils sont Amanda salanga ba plaisir moko non Amanda pas à la gentille nanga copine chérie pe Amanda et puis na mona pe Fleur malgré Fleur alors ne quoi niaou alinga za yemoro Fleur pas à fille moko femme moko bien donc voilà na plus na Fleur na zaki na Amanda na Viviane oui tout ça qui bon OK donc moi nous a penza moi oui biso na sangana ba mibali OK to na sanga sko na ba baso na tangelo ana bakisa likolo na ngo Pierrot Omar Kabongo Serge Louye to za exco bon OK c'est tout ça là bon tondo za na crimo tondo benga on linda like dans ce cas répéter ici linda like OK mais est-ce que pour deux gens peut-être battre ta rôle l'endo to comment la prétentieuse il y a personne on web ça va on est
ezalaka lokuta bakanisa bango na bango bongo me nga naza femme moko bavarde te nalinga oloba te naza mpe réservé nga naza mokolo ata na mokolo te me ntina bandaki kokola wana nazalaki jara bato nalinga so na ye place nasala lecture ya bacomportement ya bato oyo nakuti epuis eza mpe na bajara basi ya bongo oyenda moto ya motu toyaka tournage n'espace ya 10 minutes ocomprendre comportement moto oyebida oyo aza bon yango omoni mpe esalaki no nasi réservé nazala toujours mosika bonjour mais babonjour ezanga te napesaka mbote omoni nga tozosana émission nati lunette mundu mosu oyeba ta mwana nati lunette na fière mais so otali na facebook nanga nani bacompte nanga nyonso omona misu nalata lunette ya miso nga mpo namona bien namona motu pembeni oui nasala cope naamona bandali wana bastar ebele balekaka nga wana mosu baleki oyo avimbi asali kaka kistar bon ovandi ka otali osani mais na comme ça on peut problème te tu vois mais sauf que ça ngai pona mona bien fona mona pembe tam so panda yo mona nga beti okara na moni na nga peyo te mais so na moni po ani na peso bonjour te bonjour eloko efungulela abatu efungulela abatu makamu na pesa nga na lolendo te na mokila lelo lolendo sala elo te na sala ga baninga lolendo lobi on zo passe bon ka ndi bayaka yo kasi mita théâtre azo problème omona banani ka ba collègue au moins quand les mêmes bateaux na ba ekota la balandi yo et ça la biso pe bien au moins voilà ba mona yo ça na TikTok non so ya mam c'est tout balandi la peza na sala ki so wana kasi TikTok to sala ndeni to doit ka ba son to doit ka ba son elle kwande to fandi na oboy na moni opposa gentil osa bien. Du coup, je me suis posé au check son bien. Na rose on peut na chompana parce que na vandi na on a ebio tu vois. Des mon pe na mams na fande na bien, na mon épée gentil. Et après na moni comment? Na moni son na zui na ngara. Tout ça bat tout. Et c'est ngana la problème. Na zonde na chepe salinga pe bien. Les tata ouais en tout cas ba commentaire et côté kebele. Et la première photo déjà pour se fréquenter un peu déjà na mams. Ngande ka na loba. Na mona na rapenza pété. OK. Mais mam sazaki na groupe Simba nakutana na taba 3 fois ke ngaso na moni ope aboy ata na oleka na nzela na yaka na koya pe boy mam bonjour na leki na ngasa kuteria tu vois nakutana na taba 3 fois aba 4 fois voilà mais sinon revendre penza ebele voilà merci beaucoup maman Tendresse en tout cas tu recommences lentement et sûrement presque dans ce cas il y a émission donc bateau batali va encore retenir que absence dans les plus sur au monde ça que peut-être faut ba benga hote te liboso zaki na kota ki na ba business na mandazo vraiment temps na hote makamba classe pe kane na zoloba ba formation mais siko nde na komi libre donc ceux qui ba Monique ba ko benga mama Tendresse donc naza disponible nazali cette fois-ci nde na koko manda ko jouer parce que t'as pas présent au mari na auto ko fait la maman ko fait na décembre oh désolé na kundi na janvier donc depuis na kunda maman na zongi na msalate mais kala mingi ta ati ata fin du mois na zongi déjà pas présent au mari musala na zongi donc ba batterie nyonso na tiango à marche donc on mona la poste maman Tendresse à rejouer donc je suis là. Voilà. Et dans le moment de tournage, partie de nous peut ça auto-stress à cause de un tournage. Na stress c'était. Na stress c'était bon musalo bandi bo mwana. Ozo stress nani. Stress c'est comme ya mobo monde ba tshaka so ba make up wana. Eza ba mususu ye penda oza na endroit mo ya kitoko mali les obeta yo tout et tout. Au vandi tu es comme ça, tu aussi ça tournage et l'ongobé ba. Mais sinon, so comme na tamo oza ba rôle ebele, et ozo changer. Na bilambo tolataka. Na bilambo tolataka ebebaka. Siko ero komi suko toka boye. Ozomona kaka ke ozwi stress, oui, ozwi stress. Donner lambo linga ko mélanger ka po na ba perruque komi so ndenge nini ngo ozo comprendre te. Stress ya ka moment wana. Mais sinon stress ya moni baninga osa musala o caméra liboso be stress non. Na yo linga so net ba sur rôle. Là, on va tenir combien de tennis par exemple?
anga aza bilamba na bilamba zo to sa télé réalité au mona na chambre na bilamba muta théâtre ko zanga elamba te po to koma na ba age moko code fa elamba esala kitoko te fo sombo ko somonde na lati bona ko zana lati na na boaki na lati na boaki jo musuna ko la mukape ba esinga wana rôle principal na ozaka valise na fongo ata 4 na fongo na ko mo trier na trier sauf que na age na ninga pa su ko lata sexy te na lata lo wa mukolo kwa grande dame bilamba eza nango bilamba eza mais donc théâtre tambola pene elamba parce que théâtre tambola ne elamba papa elamba boya na yeso ba sekinga elamba na elamba mabe parce que mba simela mba bona ozo na TV jamais faut bongisa manzaka faut poso nzoto ezala kitoko maquillage ate elamba eza nango ya tombola repassant ka kitoko chango ka na petit valise na yo wana obongisa ba yeso ka lata bolati deux questions pour tout quatrième émission montagne ya mbongo depuis banda carrière na haute c'est pas ce commis au bakabela o ebele pour na musala théâtre utalobi ka pour la théâtre ne bakabela la haut na sala rôle moko na groupe sans souci au groupe sans souci ba tanda talango ebele na sali rôle moko boye fallait na boma entre Serge et Omar le fait que na zora mbeli na tie mutu na Facebook na mona muta komela ngaka na tendra tu es très méchante il faut to solo la tout et tout numéro la ngango na bengi abibenga na bengi mutango habité photo solo de vive voix na kenda na kiomoni ubangi sekinga moi ce ko boma boy c'est ça c'est réalité et puis bando ça la théâtre mbongo ebele na zwa na groupe sans souci na gena na zope enveloppe moko costaud so na bi costaud c'est que costaud na rotanga monta te po ya rotangi monta musu na simba montana te mundu musu pa simba ngo eleka mona yepe azo sutuka mbonga mekenda ezalanga tellement bien na zwa ndaku na somba biloko ndaku lokwa to message moke mwana tanga boye éducation moi de salanga bien déjà pour la place musu kotaka posa tendresse à théâtre eza ko tendresse à théâtre te d'abord na moi si so talinga na pas mal donc na revendre peu bon habité le non que lela ngata mususu na Béatrice déjà OK na place abi okutana bata bien so na ke glisse na nga bien na okutana mususu na batu peka ya bien so pe na ke hôpital na kenda hôpital net hôpital on ngala kenda pona sa publicité na hote so na ke na kutana na ba bon messieurs donc c'est-à-dire le roi na moi si kitoko so atali matala moi listo na komokola na beauté zara isla OK merci donc ezaka ça dépend ya environnement oyo ngai naza ko fréquenter voilà mais peut-être ezanango eloko msusu ongana sangisaka te donc voilà merci beaucoup en tout cas toutes les questions sont posées mais pour promettre bino to ça apenda télé réalité photo mon grand garçon donc là ou avec ta clavériste avec ta base Madrou. Non, il y a plein de motos, il y a plein de télé. Ah, bêta. Maman, non, yemba. Yemba. Non, yemba. L'église, oui. Non, yemba. Ma voix est bien tangée, nous sommes à Capella. Non, voilà, merci beaucoup, maman Tendresse, d'avoir accepté Penza répondre à cette invitation. En tout cas, tout comme je suis presque dans ce cas, je vais dire que maman Tendresse a un rancunier. À soir, bien à so. Mututu Arobengaye, on est très disponible pour la retourner et tout. Voilà, avec les solo, Bandaka, Badara Miki, Joël Massirika. Mais lui, on a eu ça, on peut passer. Eh, Liwa Muteko, ça me t'essengotin, jamais. Ata Bossala Nini, mais, eh, Liwa, non. Oui, mais que Mutana Kei, à Ozonga Souté. Non. Pas si co. Joël Azaka gentil, Azaï moi malamu. Et puis tu m'as dit que tu as sauvé ma amie. Est-ce qu'il y a un problème dans pourquoi? Tu as un groupe sans souci. Un groupe ça, tu as un problème. Tu as dit que tu as un problème. Bagignola, Bapoulou, Robert, tout ça qui est belé. Océan, Balamiki, Bissonios. Tout ça problème. Voilà, donc maman Tendresse, on a presque dans habité mot de la fin pour nous lelo et puis bamote na on a battu batala rayo balinga rayo je sais pas mutu pas cause a besoin à côté en contact à linga rayo a habité nenya rejoindre rayo habité sur na baroni tout ce que le pena caméra wana Martinez sur la résine à Sepeli
nasepeli komona yo parce que yo ndo pensé na ngai donc c'est la famille omoni babi tolingana ya toza na bomoi ezaka te na okufa bien malade moi makasi bacaméra ye tatatatatatatata eloko wana mpe namona yango mpa nani pa DiCaprio ere ozomona osala bavideo na ye baoya koseka baolobaloba c'est comme si baninga mpe basala nini babosana ye donc c'est-à-dire tobosanaka bato te eza motu mosusu avandi mpe azozelake baninganaka mpe bapense na ngai donc obosana c'est pas bien mais quand même yo opensé na ngai tokutani. Et puis maman Tendresse, elle est trop gentille. Ah non, ah oui mais là. Donc yo pensé na ngai, merci beaucoup émission kitoko. OK. Ba bazana besoin numéro na bazana besoin na nga na mon pe ba fanatique na nga sur TikTok bozolo balanga na zo mona te na mona na te boyaka na TikTok wana na komi Tendresse la star bomona ngai na tanda bomona monanga nano na oka dans Omar Kabongo. Le temps bon mon angai sous na chaîne à Piron Dombasi dans boyana na TikTok na ngai bokomo na ngai na Facebook na ngai Tendresse Mbuyamba bokomo na ngai so boza na posa numéro na nga tonton zawana a represa bino donc voilà la ligne bino mingi bo s'inquiéter te nazali wa bino musala eza toujours donc nde navandi boye so bayelingaka o mama Tendresse retourner bomona na bino nga ba lien to partager toujours TikTok ezali Facebook ezali bah WhatsApp pe bah baza numéro na WhatsApp donc voilà bon mon kaka merci déjà merci beaucoup Bambote ezate mbote na pesa live na pesa bébé langa Ecclésiaste Naël mbote un gros bisous mon bébé na pesi grand garçon langa Josué Kinwani Mananga bah gros bisous na pesi petit frère nanga les malfaiteurs Ben Zembuyamba, les mauvais, Zuma, les papas de Bradley, wana frère, mon frère, donc, la ligne mingi, papa langa Benjamin Kamwanga, Bambote Yangwana, la grande famille Mbuyamba, Tendresse, na pesi bino Bambote, bongo bino bafan nanga, o bolinga nga mingi donc, na bosani bino te, maman Cessa Zali, maman Tendresse Zali, ba gros bisous. Au mon image, partagez, likez et ça l'a bien. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à maman Tendresse. Tout est bien, qui finit bien, messieurs et dames. C'était l'actrice Tendresse Mbuyamba, Tobeti Pinamo Masolo, par rapport à parcours naïe. Et puis elle est tellement douce, elle est tellement accueillante, tellement gentille. En tout cas, les abakou, ne vous dérangez pas pour Toluka, maman Tendresse, vous dérangez pas même de vous montrer l'américaine, Azonga Bissous, pour mon maman Tendresse, Moussa les Ali Penza, parce que la fan n'a parlé, Natala na TV, Natala peu fanatique, n'a avoué pendant plein plateau, Natala pendant bien. Donc en tout cas, je sentir que na Kinshasa, tout na RDC, tout ça pendant la talent et belé, surtout les artistes, talent Penza Ali en tout cas. Pour soutenir l'artiste madame un grand garçon à repérer sa montée. Alinga obito ça télé d'accord, merci beaucoup. En tout cas, tout est bien qui finit bien. Merci à madame Mimi Ndoumé à Mimi. Pour pas penser également à madame Christelle Lina Motema papa Pedro. Clin d'œil spécial à Yawili Moucheni, l'unique et le véritable code mondial. Merci infiniment à celui que j'appelle mon papa, papa Willy Claude Djama dans Londres. Merci encore une fois de plus à Monica Makambo, fille de disques. Nakolela Monica Makambo, fille de disques. Monica Makambo, monena bandeli. Bébé Seigneur, écoute, bois qui s'en va, qui parlera sous tes habité ici. C'est dit à quoi Gaël le fou nous mène à Chekina vous ma faute tête. Je réside à la merveille, moi la mamie. Jules Monapoutou, il y a Igioto Kamasi depuis Montréal. En tout cas, Ngale, Marco le designer, Master Nangai, il m'appelle à 3h, donc la vie qui koufi. Donc merci Nabino Borota Labisso de partout dans le monde. En tout cas, si vous avez aimé cette émission, dites merci à Martinez qui était derrière la caméra pour réaliser une émission qui toko et numéro d'anglais affiché dans l'écran Nabino pour la remarque, la suggestion, pour les commentaires, pour liker et pour ça Labisso grand bien. Quant à moi, je vous dis un grand merci. Abonnez-vous, likez, page Nanga, Facebook, Belon Barizi, Bazabo, s'abonner à la page Facebook Nanga et pour ça grand bien en tout cas. Merci la maman Tendresse.
tokozwa ye prochainement tokoya mpena totala soki mama tendance ayebi kolamba abi aza ja mokongo nga mpe mare paka mokongo ngeri epangi na mbunwa biso bakongo torataka te kote kolamba nga alamba makasi waso olamba na Facebook nalamba nyonso nga alamba nyonso nalamba makasi wana mpe eza don na nga plat préféré no ezala nini nga alinga viande nalinga pondu epi na fufu pondu okolamba yango lelo nakoli yango lundi ti dimanche pondu oleba yango te yango nde légume na nalinga yango nde nalinga mais na bamisuni nalingaka viande viande kaka ya ngombe kaka wana mpinda nyonso ata ya vivre fe na olie naza compliqué te ok voilà merci beaucoup maman tendresse tokomina suka en tout cas nzambe apambola yo on vous dit bye bye portez-vous bien au revoir. Du Nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mobange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora ba congolais ya RDC Kinshasa ozana besoin olia 100% bio cuisine congolaise kobunga te kotatabana te adresse eza se moko restaurant la Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pona kolia bio nazala besoin alia ngando nazala besoin nalia pondu nazala besoin nalia madesu nazala besoin nalia nyama zamba ozala besoin lia mosaka ozala besoin lia ndunda ozala besoin melelo kwa malili ozala besoin beta billard ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko la Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle yoka adresse yo mutolinga obunga limité 7e rue résidentielle otunikara avenue Vénus numéro 30 oromona la Sédoise ezawana plan nyonso ozala ngo besoin okolia et puis sauce bolognaise pe ezali ye moko mama wabi la Sédoise la patronne ye moko na makusa venez manger bio olingi oya kolia bio ozala libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant la Sédoise bozomona nga moko nde nazolia awa na bino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachanguba. Bon, je répète l'adresse limité 7e rue résidentielle référence ezaka à Kin Marché avenue ezaka na sima Kin Marché Vénus dans ce comme kana limité 7e rue résidentielle otunita avenue Vénus numéro 30 au mona restaurant la Sédoise okobeta billard okomelelo kwa malili ambiance eza ya gogo olie bio omeli pe bio osilisi pe bio place pe ya repos ezali basalon VIP na biso ezali olingi opema omela mwa whisky omela mwa champagne omela chicha donc okozala à l'aise venez nombreux mangez bio 100% cuisine congolaise mangez bio chez la Sédoise bisous ngala ke kolia na tonda penda na vimisa libumu boya ebele kolia kotonda 100% bio.
ebitisiku jour akolozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka alobi ti na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo ye moko. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye fimbo. napesi yo awa opiso tumu napata biso baestoka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambo yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kasi njo akemba soko tie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mamini tokei. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Tocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nyo sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Savino, Oyo, et à ma futa, ou n'a pas la sailaka, et telisaka, et à pour teint clair, bagam, différents, et à caramel, métis, chocolat, pour na commenter kaka, ba crème yama beaucoup ezali, ba crème yaba lèvres rose ezali, donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt.